Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka wa bapekisa bato ke bapoubele publique oyo totiaki bobwaka lisusu matiti te peuple kinois bolimbisa biso bobwaka lisusu te mpo tozokoka kobwaka matiti te biso moko tozwa baresponsabilité yimi kokufa biso na bandalungwa toza touché na choléra mpo na bosoto yango tosengi na gouverneur ayoka soni te biso za baleki na ye Kinshasa ye aza papa na biso ya province abwaka mbela ke tobwakaka lisusu matiti na poubelle publique te ebi ke ere tobanda kobwaka matiti biso moko yo monaka fulu na Kisasa na mboko kini la belle ere biso moko tie poubelle na yo papa etondo beki mwana pusu yaka zwa matiti azwi boyokani ofuti ake abwaki na mai kuna pa ekei yo monaka bafulu na banorme internationaux conventionnels yo batongaka nzela eza nde 1 million de dollars vaut 1 kilomètre wana botongi nzela na banorme na bacanal ebongo misolo ebele bimi nayebi ke banzela nyonso bongolo nini tout ça gambe sotambola nzela nini niso etikali kitoko o wana na koloba nini défaut wana ya bacanalisation ya bamai par rapport à modernisation, soi-disant modernisation. Mokonzi abimisi mbongo, apesi bino. Bosali ba contrat moko o eza ya malunga te. Bosali benzela mbango ba inondation na ville ya Kinshasa. Papa, soki mbule beti 30 minutes oleka na Wilerite. Oleka na Victoire te. Bandalungo toyeba ki mbule beti 30 minutes après omona maite. Maman n'a bungisi bana mitano pour une inondation. Les lopes commune ils en danger. Commune à Bandalungo, autant notable la bande les a touchés na choléra. Bana poto, bana le monde entier. Parce qu'ils sont au côté honorable kitanda. Otunaye. A chaka makele les mingi démarche ni bozo sa lelo commune na yo Bandalungo za touché na choléra. Toyeba kala ba malade de quoi ba Ebola ba choléra avec en intérieur. Lelo awa 4 communes les a touchées. Parmi les communes les a touchées, yo notable ya bandal kitanda mona mboka ba chaîne internet ba wata la commune na yo peza parmi les communes les a touchées na choléra. Lo bana na ba imboka ba chaîne internet ba zota la ba yokana. Ndeko pegi. Tango tozolo ba fulu etondi partout. Bo s'attendre na nini? Toko s'attendre na choléra. Toko s'attendre na Ebola. Toko s'attendre na ba épidémie ndenge na ndenge. Lorsque tokomi ko lia na solo na salité place moko. Yo sala na no poso mi balé sukolate. Okoyoka ndenge na nzoto. Salité est rekoti na nzoto. Kinshasa tokomi ko vivre na salité. Na solo. Komi na nga banda tozana ba démarche tozo sala tozo luka moyen nini to bondela ba konzi ndenge nini to sala nini po biso moko ba congolais tondimi ba yo kasoni te ba pekisa batu ke ba poubelle publique oyo totiaki bobwaka lisusu matiti te peuple kinois bolimbisa biso bobwaka lisusu te po tozokoka kobwaka matiti te biso moko tozwa ba responsabilité Yakobwaka matiti ndeko pegi peuple congolais aza peuple moko modèle azalaka compréhensif peuple congolais aza compréhensif bayoka soni te nazo senga na Yandre Kimbuta que je respecte gouverneur na biso ya ville abwaka mbela po ye alobi ba moyen ezali te
oyo ye akoki kobwaka matiti. Monsieur le gouverneur alobi ba moyen eza te. Mituka pe eza te. Ya kobwaka ba matiti ba fulu wana. Et bongo biso tokomi kokufa. Biso na Bandalungwa toza touché na choléra pona bosoto. Yango tosengi na gouverneur ayoka soni te biso za baleki na ye Kinshasa. Ya za papa na biso ya province. Abwaka mbela ke tobwaka kalisu matiti na poubelle publique te. Biso moko tozwa ba responsable. Papa, oyebi ke to banda ko bwaka matiti biso moko. Yo monaka fulu na Kisasa. Na mboko kin la belle. Biso moko tie poubelle na yo papa etondo beki. Mwana pusu yaka zwa matiti azwi boyokani ofuti ake abwaki na mai kuna pa ekei. Yo monaka ba fulu. Lolendo ya kokama mboka na arrogance. Nde memike te to saeli bino ba fulu poubelle publique. Nous ne sommes pas des petits enfants. Pour ça la manœuvre politique ba mona bino bona suka boko kate non. Nous devons dénoncer ça. Les loto koeli na choléra na Bandalungwa. Eza pasi, eza mao. Batu bazokufa. Pona bosoto. Responsabilité eza ya banani de ko. Moi, je suis surtout na commune ya Bandalungwa so ba monika likolo yinde ba komi ko banga mbula. Na sur ozalaki déjà informé par rapport il y a 44 morts oyo et aki et bateau ba kufaki commune ya Bandalungwa pezaki touché par rapport à l'inondation et le gouvernement a lobby qui a tout pour la construction arnachique. Mais les lots où bat bakomi ko mona mbula likolo bat bakomi ko banga bat bazali ko kufa mona ki na sur ndenge gouvernement a organisé qui obsèque il y a population et kufaki assisté qui bango et là on a commune na terme parmi ba commune aux alliés ko inondé zo pesa ba dégâts étant que notable à Bandal binobe boza ba cadre politique et tout monde qui dernièrement moi na mboka nani Mouyaya honorable Patrick Mouyaya a outil ko présenter le Romero par rapport à l'Assemblée nationale, alors qu'il faut pas payer ça bas moyen, Assemblée nationale, Assemblée provinciale plutôt, toi Assemblée nationale n'est au Bengarango, pas payer ça bas moyen moko préjudiciable, oh vraiment et que vous avez un secteur ouana pour na balandilango et surtout pour na construction arnachique. Donc on a assuré commune nayo, ils ont parmi les communes touchées à l'inondation. Ogo kolobani na tina pe ba famille oyo ba bungisaki bana ba bungisaki bato belé et to mona ki ndeni ba obsèque et les kanaki na commune ya Bandalungwa ogo kolobani parce que les loso bato ba monika mbula likolo commune na yo komi ko banga eza soki 4 communes ba komi ko banga mbule bekate. Merci beaucoup ndeko Peggy na pasi na motema na kopesa d'abord ba condoléances na ba famille nyonso éprouvée na oyo ezalaki bongo mbula monene ebetaki na ville ya Kinshasa ebongo ebomaki bato ebele na pasi mpe kokabola mawa na bandeko nyonso oyo bakufeli bana mabota napesi bango nyonso bacondoléance merci mpe na gouvernement po tokoki kozala ingrand te ndenge bandimi kobimisa mwa misolo mpona kokunda bandeko oyo bakufaki merci beaucoup mais na nyonso ndeko Peggy Titan pasi ezali nini ntango balobi modernisation na ville de Kinshasa eloko ya liboso bazwi bandeko chinois bandeko ya Chine basali bakor na ba gouvernement congolais ezwi ba entreprise gouvernement chinois te ba entreprise ya Congo ba négocier ba ye po ba bongisa banzela balobi soki oye na mboka ya bato so okuti bazobina na gauche landa na gauche yo pe bina na gauche po okoya na mbeba te il a fallu ba entreprise wana ba ye po batonga banzela il fallait pas travailler en harmonie na bas africains extra béton OVD office de route oyo baebi plan cadastral ya Kinshasa ba canal ya mai
ndenge nini lekana ndenge nini ekoki kosalama eza étude mobimba oyo il faut basala dans l'ensemble baingénieur chinois baye ya Congo baye boni awa ezalaka mai na bino eutaka wapi ekitelaka wapi ebwakamaka wapi. La première des choses c'était ça comme eza bacontraint moko politisé mpo bato bazwa misolo ndeko oyebi mpo batonga nzela na banorme internationaux conventionnels oyo batongaka nzela eza nde 1 million de dollars vaut 1 kilomètre wana botongi nzela na banorme na bacanal ebongo misolo ebele ebimi nayebi ke banzela nyonso bongolo nini tout ça gambela université tout babongisaka ebongo ndeko esali mbula boni mpo ebukana yo oza mopanzi sango oza journaliste otambolaka nzela nini niso etikali kitoko o wana na koloba nini défaut wana ya bacanalisation ya bamai par rapport à soi-disant modernisation mokonzi abimisi mbongo apesi bino bosali ba contrat moko oyo eza ya malonga te bosali benzela mbango bobambi bosali bout lelo to se retrouver na ba défaut énorme oyo ekomi ko créer ba inondation na ville ya Kinshasa. Papa soki mbula ebeti 30 minutes oleka na Wileri te oleka na Victoire te bandalungo toyebaki mbula ebeti 30 minutes après omona mai te mama na nga bungisi bana mitano pona inondation awa soki na bandalo kiti na sima na baka yao Riviera Avenue Sombo koti wana mbula ekotonde kokota na bandaku pona nini ba canalisation batongi cité ya Oasis ba boucher banzela ya canal ya bamai retour ya mai komi kokena bandako ya batundeko ekoboma batute nini courant na biso ya Sinel basinga nyonso ebima na balabala mai ya mbula ekoya ekutani na courant okosatandre na nini ndeko ebongo bakonzi nyonso ya mboka soki tokena Sinel ndenge moko tozongi na régie des autres côtés ya mai okofungola mai bo langue ya mai ya mbula mai couleur jaune okofunda moto te kotuna pe moto te ko réclamer pété exploitation moko bayibaka biso na dénoncer yango lelo bato bana mboka bayoka epi monde entier landa Sinel ye ataxaka bato courant par rapport ya ba kilowatt heure. Lorsque vous consommez du courant, ndé okofuta bongo par rapport à la consommation de courant. Mais biso lelo osali 2 semaines 20 jours sans courant. Facture soki ya ka 30 000 francs congolais. Facture ko ya obobele 30 000 francs congolais. 20 jours na zui courant te, facture ya ka 30 000 francs congolais. Donc na zui courant 10 jours 20 jours sans courant, facture inchangeable. Ndeko, tout na PDGT, boloba pété. C'est l'esclavagisme ou ezanine pour na biso petit peuple. Tozo senga na bakonzi. Bo échoué. Batika place. Batika place bongo te. Tokende na mapona. Merci beaucoup mwana mboka Kids Kitanda. Tokomi bongo na suka motuna na biso tokosukisa ezali nambi matali likambo ya Jean-Pierre Bemba na bonga. Tomonaki Eba Saiba à partir ya mikili ya poto akendaki kuna koyoka procès ndenge nini makambo ekomi na étape nini ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba. Mais tomoni place msu bazokoma Jean-Pierre Bemba azali candidat 2018 na présidentielle. Eta ke yo pe moto fanda pe mingi na bato ya MLC oza pe moto oyebani tango yokaki likanisi wana ke bientôt Jean-Pierre Bemba ozala libéré pe azala na kati ya maponami azala na élection présidentielle azala parmi ba candidats mwana mboka Kids Kitanda oyokaki yango ndenge nini ezaki plaisir
tozalaki kaka na mawa parce que babi bacomplike lisusu dossier. C'est comme si bazo memango, c'est comme si so ekomi kaka na suka bazo compliqué kaka dossier ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba nayebi te makanisi na yo ezali boni boni eza place tozali kosuka opesa no réflexion na yo. Merci beaucoup ndeko Peggy. Pasi na motema na lobaki na ebandeli batu oyo bazosala fierté ya Congo ebongi bongo tosambelaka nzambe mingi mpona bango kobana na ndeko oyo papa cardinal Mosengo azosala fierté ya Congo sur le plan mondial azali na crédibilité monene na monde aza respecté. Nous devons le respecter à l'exception des personnes. L'Afrique tout entière respecte ce grand messie. Biso moko bandeko na ya Congo tozo pesa ye lokumu te eza pasi ebongo ndeko Jean-Pierre Bemba, président Jean-Pierre Bemba aza moto ya mayele ya mboka oyo obengi président avant bo aza président ya parti politique monene na mboka oyo oyo ezali na badepute ebele na assemblée nationale aza na badepute na assemblée provinciale aza pe moto ya mayele oyo ayebi économie malamu ya mboka oyo bolandaka projet de société na ye na 2006 ere apesaki réflexion na ye par rapport ya développement ya mboka donc aza moto ya kopesa lokumu mingi ebongo arrestation ya Bemba moto nyonso ayebi yango ke eza arrestation politisée bakangi ye na ndenge ya politique na ba politique oyo esalami bongo awa pe libanda oyo bazosepela te ke mwana mayele ya Congo aye ape kokamba Congo na bwanya oyo aza nango na oyo Nzambe apesa ye likabo ya biso ekomi te moto ya mayele nde tofina ye aye ate ya bon donc po Congo etikala pe kaka na pasi eza pasi mingi bakonzi na biso ya mboka basimplike na dossier ya ndeko na bango oyebi boloko soki yo moko bakangi yo te oyeba pasi ya boloko te eza neti pota yo omona pota ya moninga te pota wana ko moninga azoki oyebi pasi nango te atika kaka batsukolo pota te moninga azolela te pota pasi pota sala malembe yo comme yo zoki te omona ngo normal liseso na lobi papa eza kilo yo lingi ke Jean-Pierre Bemba za candidat 2018 na présidentielle bondimi yango wana ekomi likambo ya justice ndeko na ngai topesa nyonso na Nzambe souffrance na biso ba congolais topesa yango na Nzambe le maître des temps et des circonstances lelo tozo vivre na pasi congolais nyonso azo souffrir ndeko bakonzi na biso bazomona neti bazomona te bafonctionnaire congolais bazo vivre na pasi il travaille chaque jour mais les fouti moke économie ya mboka déstabilisée pouvoir d'achat mobulu soki bafuti yo 100 000 yo ki okuti ndako na ofutaka 300 000 oza na bana makambo eza na Congo ebele base ya Congo lelo ezaka souffrance nakende mokendeko eza na eloko eza plus nécessaire tuningai te l'éducation. Oui, l'éducation. Lelo na Congo po lobby Congo za malamu, il faut bana batanga. Mais bana ya maternelle ya Congo. Hein? Donc la formation élémentaire de base. Hein ndeko. Bazo futa Minerval koleka mwana université. Na critère nini? Bolingi Congo. Bana batanga pona venir ya lobby ya Congo. Tope bana batanga te. Na ebisi ondeko mopanisango Peggy Titan. Bana ebele bavai na bandako. Ba diplômé d'état ebele bavai na ndako. Bazo koka kotanga te. Bano bazotanga na pasi na ba conditions difficiles.
mais lobby Congo ya lobby bo soutenir ne fisque lelo ba taxe koma tina bana école primaire taxe nani oyo taxe nini oyo oyo eza ya gouverner oyo eza ya boyi oyo bokende poto kende na zo bana bakende na zo mbongo bana bakende kotala jardin moko bosoki wapi mbongo nini tout ça ndeko bana lobby Congo ekozala ndenge nini eza pasi mingi. Merci beaucoup mwana mboka Kiti Tanda na sur bana mboka ba cher internaute na biso bato no so baza partout dans le monde bomoni vraiment ndenge nini émission l'amour du Congo le leki na songa na sepeli vraiment ndenge mwana mboka Kiti Tanda a soulevé ba point. Merci beaucoup na bato nyoso balandi biso na mikili ya poto na kozongi sa suma le bomboko ayo oloba na ba cher internaute na bato no so baza libanda ya mboka ba retenir nini pour na mboka na biso e bongo toka bon. Merci mingi ndeko Peggy Tita na ndenge invitaki nga na émission na yo likambo koloba na ba congolais ou baza partout dans le monde et ça que il faut tous se prendre en charge parce que Congo eza na ba devoir ebele bino ba bozali libanda ya mboka na Europe na Asie na Amérique na Océanie et puis partout en Afrique boyebi et puis toyebi comment o bazali banda bazobunda pona changement ya Congo na baye bazali na kati bazobunda pona changement ya Congo. Congo ne va plus de l'avant na ba secteur nyos eza na secteur moko te eza na domaine moko te o etamboli kitoko na Congo na biso. Irresponsabilité totale ya bakonzi na biso ya mboka tala lelo likolo ya kozanga mituka po emema bafulu les poubelles les immondices o eza entouré environnement na biso ememeli biso choléra na Kinshasa maladie ya soni maladie ya salité ezoboma bato nzala ezoboma bato mutu azozanga moyen ya kozwa soin mutu soki abeli azobunda na kala na ba anti-inflammatoire po moyen ezali te bana classe ba parents baza na impossibilité ya kofutela bana kelasi kolia moyen te baye bazosala baza na revenu ya malonga te po bamisungela. Donc sur tous les plans congolais azo souffrir liberté ya ba congolais ezali ata mokete ba arrestation arbitraire eleki na mboka na biso les droits o eza mibeko likonzi ya mboka bato ebele bazotosa yango te yango pasi lokola eleki na Congo nazosenga na président de la République président Joseph Kabila amekana mwa tango moke oyo atikali nango a redresser ne fût-ce l'administration ya Congo moto nyonso azosala ndenge ya lingi moto nyonso azolia mbongo ndenge ya lingi misala oyo il faut salama na Congo de détournement en détournement ya ba mbongo oyo il faut emema développement ya Congo tofingi moto te totongi moto te tolobeli souffrance ya Congo bozala na mawa ya bandeko na bino ba Congolais tozali bandeko. Nous sommes tous les Congolais. Nous devons bénéficier le même droit. Je suis fier d'être Congolais. Mais, naza libre te na Congo na ngai par rapport au nazomona. Naza molobeli ya jeunesse ya Bandalungu. Lelo, fulu ememeli ngai choléra na commune na ngai Bandani. La noble commune
oyo président Mobutu avanda na commune oyo premier ministre Lumumba avanda na commune oyo commune oyo eza commune noble Bandalungwa Bandal lelo bosoto salité ememi choléra na Bandal bakonzi ya mboka botala pasi oyo toza nango yango nazosenga tokende nanu na koluka solution. Corneille Nanga oyo aza président ya Seni azwi Congo en otage tozelaka un individu pour décider eza pasi to respecter baye bazopesa lokumu ya Congo lokola cardinal Mosengo. Nous lui devons beaucoup de respect pour aza crédible mwana ya Congo oyo asiye jaka na signé de papoter parmi ba décideurs ya monde eza fierté ya Congo azo bundela kaka kimia po ezonga na Congo ndeko ebongo congolais nyonso aza congolais bakonzi ya Congo boza ba congolais bozala na mawa boza conscient na makambo bozosala na sengi la police ya Congo bakonzi ya la police basoda ya mboka bozali pona biso pona kobatela biso ministère ya justice botala baka ebele ezolekana na mboka na biso ministère affaires sociales en tout cas ozomona oyo ezolekana na mboka sur le plan social. Merci beaucoup moi mboka kitikitanda na lingi na moni ki oza na ma famille cette bachère internet na biso pesa moi ba dédicace non je pense qu'il y a la prochaine vraiment oyo lobby na sûr que kokomela bango pe sa limité ma pasi nazolinga te loba parce que oza na visage na oza na makati na mainyo so tukoloba donc on a lingo pesa moi ba dédicace na bato balandi na mikili ya poto. Merci beaucoup na baeba son bazolanda biso na minute oyo baninga na nyonso ya poto pour bazo soutenir l'action sociale autozobunda de part et d'autre pour l'avenir ya Congo. Na remercier bino mingi bana ya Bandal boleki ebele Kadi Viminde Niki Kota Pongo Doris Kanga Jean-Willy Mokobe tokei na ba pole sha tokei na bato ebele o batondani na Bandal o bazana poto na Amérique partout bana Bandal. Nous nous sommes unis pour élever pardon défi au eza devant biso par rapport au développement ya commune na biso botika biso te na kopesa lisusu mbote na ba jeune nyonso ya Bandalungwa et puis ba kino nyonso par rapport ya endurance ya souffrance au tozana na Congo nazo senga botika nyonso ba difficulté na biso na maboko na Nzambe asunga biso eke bakambi na biso ya mboka bazara na souci ba se rallier balongola biso ne fiske na souffrance autozana ngo sur tous les plans donc voilà ezalaki bongo mwana mboka kitikitanda pona ngai na lingna loba kimia elingela vraiment na République démocratique du Congo vraiment tous à la bien tous en a besoin bah cambi vraiment bas en a souci à la population parce que émission Zali émission l'amour du Congo na ligne vraiment kimia isa na mboka na ngai makambo etalema bien et quant à moi déjà na remercier vraiment l'équipe technique na ngai ozaki accompagné na Moustapha Malembe mon cordon l'homme en 4 soldats papa na Idrissa na ngina lobela binoka par rapport à agence Badem Babimboli bateau nyonso balingi vraiment ba contacter agence Badem Babimboli na Bruxelles na Paris na Italie au bolingi vraiment bloc na comme ma destination Boma Matadi Kinshasa à domicile adresse eza Semoko adresse il y a agence Badem ezali 24 Lombard d'Anvers eza na kati ya Bruxelles 17
85 Merchetem na Bruxelles wana numéro de téléphone bato balinga babenga agence Badem plus 32 49 34 36 836 donc yango wana numéro agence Badem donc bokene à Lombard dans Velt donc les wana à 30 minutes ti Bruxelles donc so boké wana boromona Babimboli et quant à moi je dis merci beaucoup à DG Lookman le fondé et je dis merci beaucoup à toi Papa Nelly Preston Mao Tchetchoum et j'oublie pas Yara mon assistance et j'oublie pas Madame Patricia Kembi Babi la belle de belle et j'oublie pas le prof malgré que hier n'a bien l'homme en fait 3 heures Azor va présenter un journal, il y a rediffusion à 23 heures. Donc on a payé sur Bambo des places aux Ali. Et je dis merci beaucoup à Eric Lapape, Babi, principal à Bango, on a payé sur Bambote. Et je dis merci beaucoup à Goretti Soa, on a payé sur Bambote places aux Ali, Nabo Sanité Sandra Koy. Et Nabo Sanité, il y a joli Mabeka, papa na Messina Divine. Il y a un bac qu'il faut vraiment bien, na reine quoi. Azad direct reine et Nabo Sanité Doris Kanga. Nabo Sanité Henri Modogolongo, Babi, vraiment Azali partenaire nanga et Nabo Sanité Fisson Ingani depuis Brazzaville, jeune engagé, la jeune autre on a mon besoin le quoi honorable Kitanda. Donc Babi espoir de la jeunesse à Bandalongwa et na pesi bateau union so balingara peki titan na mikide apoto donc to kutani mukolozali koya na émission na bino l'amour du Congo. Donc bye. Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka